RDC News. Non, non, global tous. Si tu as solo et Yanangala X-Bass. Place RDC News. Place RDC News. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Si tu es Lenda. Si tu es Malamu. Pour s'abonner. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Si Tango SIE. Bana Kin. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Pour s'abonner. Moutoua qui m'a dit. René Abiri. Basobanganga. Le défenseur de la presse. Trace RDC News. Basi Balala. Mbote fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Obozali wana kolanda Trace RDC News. Ezali bongo ngai servante na bino divine Ekofo la diva. Onde nazo présenter une émission ya lelo bongo bandeko ya lelo tokolobela mingi ezali faire banzela ba route ndenge bazotonga. To pesa merci d'abord na chef de l'état na biso. O tomoni 100 jours déjà ekoki et puis ndambu ya misa déjà tomoni ezali déjà ko se réaliser na RDC. Ngai divine na tamboli mwa mingi na awa na province ya Kinshasa déjà na moni banzele zotonga ma vraiment yango wana tozopesa ye vraiment merci na ye vraiment pour la banzela balobi mikolo ezali à faire béton babi goudron te mais béton donc banzela ezotonga ma donc soinga nazolo parce que ngamo mana tamboli na moni yango partout na Kinshasa eza na RDC mais na Kinshasa à place nga nazali nde na moni yango déjà banzela tout ezotonga ma vraiment yango tozopesa vraiment merci mingi pour na banzela et kaka na émission onde bokolanda banzela yango bomona banzela yango tozana ba image o to lakisa bino oyo ezali bongo lokola nzela ya commerce bana poto bino boyebi boyebi nzela commerce comment est-ce que komaki melelo babongisi biso nzela ya commerce misali juste salama oyo ezali bongo na route ya Ipen lisusu et komaki passe pour le donc soko ok Ipen au commencer à 3 heures du temps na nzela melelo to moni que banzela vraiment ezo salama vraiment donc to komi déjà koleka nzela na ndenge ya bien biso be bana unikin to lela ki trop parce que vous avez pas comme à court donc moyen te melelo to moni nzela ya triangle babongisi nzela ya tendance babongisi ezo sa biso roman sengo makasi zali affaire béton Bobby béton donc non tout le monde en haute que bandia bossa en béton oh tout le monde vivre en lelo président Félix Tshisekedi n'a aussi la biso donc affaire béton bandi les autres na béton oh non les athées le quoi na Belgique et on a toujours payé vraiment toujours bois qu'il y a ba fleurs et belé vraiment dans ça oh a bandi et puis asili sango tina suka ils a été capable na 100 jours des 100 jours et que on bando ça la mwamba et puis tant que comme on attend moi quoi 4 na en haute to lingi vraiment misala oh et bandi et comme vraiment tina suka on a vraiment to ebite biso bana Kongo to yembe na biso e ka to kumisa e ka sikoyo ngai ne elongo na bino total asko banzela po ezala te que oh non divine Ekofo la diva akosa ki biso parce que za muluba ngapi na nga muluba te hein donc biso to kota ka makambo eza malamu to moni ke likambo eza malamu to félicitara soki likambo eza na ya mabe to donc to telemela ngomba la mort donc elongo na bino total banzela oh ndinga na tamboli na tali banzela donc total biso na bino banzela
merci na bino o bolanda ki biso bino nyonso o bopesa biso toujours confiance donc bozalaki bon totaki na bino longo banzela ndenge salami donc yango wana eloko olobaka eza juste ba félicitations vraiment na gouvernement na biso surtout na ye moko président de la République Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo donc ba félicitations na yo et puis merci na bato nyonso o bolingaka biso merci na famille na ngai mobima merci na René Abiri donc merci na bino nyonso ngala bino tokutani bongo prochainement merci.